team des Invincibles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse de Congossa, n'est-ce pas? Comme vous le savez, Mikolo Yomaramoro Beza tellement ébélé dans le milieu de la culture, mais bon, on essaie de vous servir au rythme de notre disponibilité. Lobina Mbela Kibino, mon vieux Ronsard Ngoma, un ancien collaborateur de Koffi Olomide, il est venu dire des choses, mais des choses très poignantes. Et tout au long de l'émission, je pense je vous ai parlé plus d'une fois d'un audio d'11 minutes que je vais rendre viral cet après-midi, n'est-ce pas, enfin ce soir déjà. Après que vous ayez suivi cette émission, l'audio sera disponible sur toutes mes plateformes TikTok, Facebook, Boroyo Gayango, mot pour mot. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que Koffi veut à Fally? C'est la question que l'on se pose. Maman sur les a tellement ébélé. Et là, je vais comme ça vous décrypter les 11 minutes. Il y a audio Oyo. Ngaina Reseba qui Kouta et pas Monsieur Ronsard Ngoma, ancien collaborateur à Koffi Olomide. Mokilibanga, Koffi à lobby. Na entourage na yeba lobby bango nyonso ba lobby message outi tout droit na mon fleuri Fally na batu na yeba okufa avant Koffi ba okufa ba otika Koffi ba papa Wemba ba King Kester ba kanisa ke bango nde bakomi lelo bazapi ba opola na se ya mabele Fally na batu na yeba ke ba okufa ba otika Koffi. Alors audio en ezali boyoka yango awa dans cette émission en exclusivité. Moi je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo parce qu'il y a à boire et à manger. Na ngana poster les bino émission au lobby. Mais nami lobby Boto yo kaviron ça, bo digéra monanu. Lelo na servir bino audio et c'est ce que nous allons faire. Alors moi je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage comme j'ai dit tout à l'heure. Prenez votre verre d'eau ou encore votre verre de jus. Vu l'intensité de ce contenu, je vous conseille quelque chose de très piquant. Un bon cocktail mélangé avec un peu de gingembre, un peu d'ail, un peu de mondongo. C'est-à-dire piler ça très bien, presser bien le jus, mélanger avec une cuillère de miel, avec un peu de citron, rajouter de l'eau, mettez au frais et vous allez le consommer. Ça va énormément vous aider. Vous en aurez certainement besoin. Et pour ceux qui sont dans le froid, là où il fait très très froid, je vous conseille une très bonne tasse de café ou encore une très bonne tasse de thé, ça vous fera énormément de bien. Mon sponsor officiel, Maman Maliane en vacances, le stock est toujours disponible, enfin le stock est toujours disponible, je voulais dire, jusqu'à très bientôt. On a fêté na bino na produit Maliane en stock, mais bon, total à rythme ya ba fournisseur na biso nengeni ezo kendele. Et n'oubliez pas que pour ceux qui veulent envoyer de l'argent, nous fêter une bonne année na Noël, na famille na yo, c'est très simple. Télécharge l'application TapTapSend. Mais suis la procédure et à comment est-ce que tu vas transférer. Donc kota awa cliquer awa kende boy avant yo ça la transfert quelque part bon c'est un code promo ou cliquer na code promo et au coma demeure avec mieux à la fin. Le code promo demeure te donne beaucoup d'avantages, entre autres le fait d'envoyer de l'argent avec zéro frais de transfert et au foot à Ata et Logoté, n'est-ce pas? Mais encore, on aurait bénéficié par contre, on a 5 € de bonus parce que quand vous utilisez le code promo demeure, c'est-à-dire on retient jusqu'à la hauteur de 3 000 $, 5 000 $, 2 000 $, 10 $, 20 $, au refus à et le côté parce que c'est le code promo demeure. En tout cas, TapTapSend c'est le meilleur moyen de transfert d'argent de l'heure. Actuellement, il y a TapTapSend. Moi, je vous conseille de vous installer, de prendre le premier banc parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui et au sein de Bino vraiment choc et au secoué Bino. Situation comme ça, notre manager le King a quand même au bout à tous ceux qui nous soutiennent et tous ceux qui nous accompagnent, n'est-ce pas? Voilà. La famille. Webi nga nalobara solinga mutute babeta mamnika autant a été au calculé été au kipé été ngana mona akutu que même ba jeton ba mbwakela ezabilo aba faible ya ba lâche. Moi j'estime que quand tu sens que t'es pas en bon terme avec la personne carrément ko solo la été ko calculara été ko kumbara été ko loba mamnete ça fait preuve il y a grand esprit. Maintenant, on comprend raté baran dans la communauté, absolument ba jeton, ba roluka ko ko nini ko calculer mutu ko tanga comment mutu luka que sur les émission ba tout non forcément ma mutu wana et tout ça tu au point comme aigri à évolution ya mutu. Tu te bloques toi-même. Oko évoluer raté ce qui yo ozokta la kaka oboka bona na wana et puis ozo calculer mamba ça au point ozo kala zozo ki lango ozo comme lango aigri.
Non, dans un système quoi. Si on a vu que dans un contact, na mutu wana te na société sous-souté. Mais non seulement na tala ngote na on s'est désabonné même dans les réseaux sociaux na ba compte ko ça la ke ba suggérer les ngama no lingata oyibati. Et attends na moni no kipete. Et na s'arrangera pas qu'entourage na mutu tindela. So bata par hasard mutu luko tindela information mutu na lo ba de préférence ko tindela ngate. Pourquoi na boy na ngana betsa malibaku. Mais bino bo mona que toza na milieu moko batu bazara soka ayoka la raté na mutu aolandela mutu wana azolandela ba faisait geste ne azolandela makamuna ye. Et puis pire encore système woni ya kokose la mutu bokabwani ni makamu ezo utana nini. Est-ce que vous savez que la majorité ya bato bazala na kofi so bakabwani na ye so bayo beterno masolo et c'est vérifiable. Vieux alelaka na kombo afali. Vieux alobaka na batu que fallait asala ki mabe. Fallait asala eboy, fallait asala eboy, fallait asala eboy. Comment est-ce que ma bango fallait asala vieux qui m'a cassé koleka ba problème wa zona ba papa wemba na ba king kester. Pour même wa zona ba papa wemba na ba king kester wana alela ngo bongo te. Bande konde to sola na bino awa parce que émission penze bandi. Malheureusement ou heureusement ma émission ezo banda maman likolo. Est-ce que boyebi que ngana oyoka mona okamwa boyoki yango na kati ya munoko ya Ronsard Ngoma pona bato balandaki émission lobby nazo banda na ba 2.0. Est-ce que boyebi que vu ayebisa bato na ye entourage na ye bato bazala ko travailler na que fali abotola ye projet ya la défense arena bolanda émission na sali na Ronsard Ngoma Kofi a lobby que wana maloba ya Ronsard Kofi a bisa bango que yé a signé un contrat na ba producteur Gérard Druot producteur ya Fali o ya la défense arena azala producteur nae ba signé un contrat ma camion se évolué très bien a surtout kaka rencontré s'il a raté contre Katana sans ni ni sans quoi que ce soit. A mon agara producteur en voyant wana comme Luka Betsa Fali dans la défense arena. Bande konanga. O kolokate. Bobi Fali ana moté mamoko bo oyo ngana kokate. En fait, le mensonge soit les que belé bo démentir en moté yo comme vérité. Si vous comme ça va donner la Kofi. Fali faut ça ta jour mo bolo mo boye. Aluka démentir à tel mo boye oyo parmi ba lokuta oya yoka ke via loba sur ye. Bozo beso sous album légende de Bimara via loba ke ba main noire et tout ça et na ba insinuation na ya main noire à loba Fali. Hippodrome ne est annulé ezara annulé a boyoka ba sortie médiatique ne na ba insinuation na Fali. O ba kenda ko pesa casier judiciaire na maboko ya batwana et tout ça ko yebisa ba makambo ele kaka ya ba danseuse et tout ça ata muta yo lobano likambo ele kaka so zala quitter ya solo batu ba prêter attention te na ba information wana soki batu ba ko matina niveau ya koza décision ya koboela we loko pourtant yo zala quitter c'est que tant to loba ko za condamner avec sursis ya solo vers au lobake Fali mutaza asima maanae. Même la défense arena wana aboto les producteurs bande konanga tobeta lisolo concert moko boyo ezala ya oboma mate concert wo ezala na fiche concert wo ezala na date concert wo ezala pena na place que batie billetterie ouvert vieux soki concert wana ezala annulé eza parce que ateka billetté ateka te basombati Gérard Druot ayebi kofite, bayebi existence na été, bayebi mam na été, puis so bayebi existence en tant que musicien, mais bayebi existence na été une entreprise avant le rôle à produire au bango faki ba produire. Abotoli yango Ernin. So que za ya solo nga na lancer binonyo so client ya Kofi défi. Bo senga ba preuve ya contrat, bo senga ba preuve ya entente na bango. Bo senga na ba preuve ya sika o producteur wana za kindeye. Eza kuto loko yo bomba te eza na te événement moko boy o esama na sama belé sama na mokili na kati ya bato pourquoi ko luka ko pesa donc c'est-à-dire et puis bato bandimila renga c'est-à-dire vient faire avalara bino mamno so babilo no so loba sur bato ezala ya solo te mais so raconter no mambo fali bondima ngo kaka est-ce que c'est normal yo kana bilo ka loba c'est-à-dire vieux avant na bato nae koloba ka mambo ya Fali ko calculer ka Fali ko accuser ka Fali de tous les malheurs qui arrivent dans sa vie webi elo moko Ronsard Ngoma abeti na émission asaki na nani Charlie Prince
Ronsango malobi Kofi abenga e tango babia ndonga shokoro akufi ayebisi yaka yoka ndefosa communication oyo leka na émission kende koloba quartier la thèse aux matanga ya babia ndonga shokoro en charge de A à Z Kofi okunda babia soki babia kufi eza parce qu'il était sous le choc ya sango ya koyoka ke fali akangisi kisinjora alors babia kufi na komba fali na monoko azolela fali okangisi ndeko na ngai okangisi leki na ngai choc wana nde asali crise akufi botala niveau ya mutu na tieli bino video wana ngai na otalisa yo babia kufi il m'appelle que tozi matanga je voyais déjà dans ma publication que babia kufi je vais au Mont-Fleury wana bato kanga kisinjora na kei na Mont-Fleury il me dit communication oyo kande faux salam kende lukata tranche matinale mo ba oleka siko okene o lobela liwa ya babia et puis on annonçait que en tout cas quartier latin ngai Kofi Olomide nazozwa charge ya ba funérailles ko rapatrier corps na ye tout ngali na ozwango en tout cas na quartier latin le drapeau est en berne annonce ça mais quand on kende temps on annoncer yango il faut ça là tout faut peno bimi ça fali mabe c'est Kofi qui te dit ça na esa ki bango ou des gens ba blo moteur à terre ou des gens ba blo moko ou ezana moteur à terre na esa ba atinda ba tuté ba yate on évolue atinda ba ba yate tranche matinale na ke alisi na kende penza on se pèse information na siko na suka penza ta penza ta pene longi penza ya mawa penza lela penza ke babia tia okufa lela na komba fali tant ka babia ka ke ba mimi kisinzonga na makala babia bandi kolela fali pono salile ki na ngaboye fali ti babia okata motema na komba fali na mona c'est pas possible so yebisa ngai babia na nenga mabete na tika na ko yeba babia te ka ko moni na TV na banzemba zo sala ou peut-être na ba boîte de nuit ke ko vana to vana na ubuto vana no boye to ndi to zana msuna ba to vana na yete oui ça mtaba ki boye siko mutu yo vana yo te souvenir moko ezana te okinolela na plateau télévision et puis kolela na plateau télévision c'est pas facile hein? C'est pas facile. J'imagine, mesdames et messieurs. C'est bon, on a un plateau, on a là, parce que tant on est là, il a fallu, on monter à ma baie, au moins on comme ça, Sanzora, on a makala, on va bien. Et à ce point. On le dit à ce point. On le dit à ce point. Est-ce que dans le lobby na fingi? Non. Na fingi te. Mais garçon on a batinda finga ba parents nanga. Garçon on a bien finga ngai soki moi soki Jonathan Dilari que je ne connais même pas. Bon tout hein Jonathan Dilari avant soki ayebinga. Peut-être gravité peut-être hier mais voilà. Voilà. Nathalie Bino vidéo wana. Boyoki. Donc c'est-à-dire que son en toi na communauté to ebi ndeni ya malmena babia. Kolongo ya babia na quartier latin Kofi ya malmena ye. Aboya babia betaka, banzembu na ye, tout ça ay tufa babia tangu sindia ye, babia bazonga nsima, ba sindi batika la en avant et tout bébé ça be monsieur eza. Mais nzoka tangu babia kufi. Ronsa wa tika la travailler na babia ta yebaka babia te. Mais Kofi azwa Ronsa ra ebisi kende ko sa l'émission ko sela fali makambu. Liwa ya muto ke côté on a comme et puis culpabilité ni fallait linga avant nango pendant des années pensons que effectivement babia atanga ki komona ya vakata motema. Quelle culpabilité. Et là au coïncider peke Ronsa rango akendaka na ba niveau wana te boyoki bino moka lobe ya Ronsa lela na kolela tala ngai oyo na oloba na bino nga Kofi abenganga aolela na kombo ya que son âme repose en paix ndeko na biso mwasi ya chroniqueuse azolela na kombo ndeko wana mwasi ya chroniqueuse
Alobi, mais vraiment, regarde-moi cette fille-là. Comment est-ce qu'elle m'insulte? Elle insulte ma mère et tout et tout. N'est bien écouté. N'est vraiment n'est bien été. N'est bien c'est la grande émission parce que n'a pas là. On t'a dit non, fais encore une autre, faisons une autre, mais vraiment, regardez. Ça dit, alors ben on va comment, ok. As-tu au poids la conscience? On se sentit tellement affecté. Moto ya banda koloba ebité. Tant on a qui autant na réseaux sociaux, na ko scroller kaka ba suggestion bima. Ba si ba tourner mission na fi wana. Pe ba sango ya ye ba relation azana on a fait. C'est-à-dire ndenge na ye osala ba tout chantage, manipulation émotionnelle. Tellement kaka o pousser on sara lela na olela. Parce que moi na mobali ba pousser o lela. Donc mutumoro na ebité. Mutumoro na ebité. La famille ah on a un audio à 11 minutes. Ronsa ngo matindela ngango avant émission tout ça qui naï. Faina ça dans émission. Après tu as analyser audio oyo il y a 11 minutes. Et audio on a ngana stiango kaka jour mususu. Parce que si qu'on a lukana réfléchir. Lo lenge nini ya mutu Kofi Azali. Oui, batou ya mokili baramabe, l'être parfait n'existe pas. Ça c'est pas faux. Mais mutu azo travailler na objectif à nuire batou. Isa mabe makasi. Et comme on a kana ba soda ni moko azo tia maloba na monoko. Isa encore pire. Ba perroquet à Kofi, ba perroquet à quartier latin. Musala obino bozo sala ya ba audio na otiawa. Ba ronsa ba bimi wana. Ba merveille rambo ba bimi wana. Ba njora ba bimi wana. Obi soki ba njora na ba ronsa ba na motema ya opanza batu. Biloko yo bango bazana ngona ya ba preuve ya ba capture ba conversation na ba audio. Nazolo ba a déjà d'entrée de jeu. Ba njora ba na ba enregistrement ya ba appel téléphonique. Soki pe ya ba audio batina na ba téléphone, ya ba message, ya ba capture, ya ba conversation, ba njora ba ronsa, ba merveille rambo bango tout. Soki bazaki bato bazana intention opanza mokili. Ndevi otambola na Kinshasa librement te na poto otambola librement te. Eza parce que ba olinga ba suka na polémique, ba olinga oke musika te. Ba obosa na te ke aza mutu. Parce que oh via loba na bango sur bato. Na ba sale boulot via tinda bango ba sala. Je vous préviens que so bo pousser mutu lo wa ronsa à bout, boyo ka monga Kofi. So bo pousser kaka sous bouchon et sous plus loin. Na bateau bo imaginer te ba obima bo loba. Bo kanisa te ke tout a une fin. Bo na monopole à scandale te. Comment est-ce que bateau bo mis album sur le marché? Bo na énergie oyo sa rando ya buzoba. Bo tout fait album suprématie nan ko. Eza sininde mutu aza distraite. Ou soit yepe arrangera nango ye. Parce que bino boso bo sali pe ba chef d'œuvre bo sali banze mo solo. Comment est-ce que bino bo tika mokili yo ka ba scandale au lieu de permettre que mokili yo ka album. Inconscience ou eza na quartier latin ezo lekilanga. Bandeko tokei na ba audio. On y va. Monsieur Ronsard Ngoma, bonsoir. Ma bengo monsieur, n'a respect, mais je pense que vous méritez respect en athée. Tolandi, tous les deux émissions na Osali. Pas Nana Boudouga, na Osali, pas moi na Charlie. Tolindi toi biso pour. Tant ils ont passé la télévision pour insulter Kofi. Fallait me t'autinda yo. Et ceux qui balandri, bah ils répondre yo, nous avons besoin de mon toit Kofi. Ni no bien boluka na mon toit Kofi. Et là on est bien boluka. Ni no o yefa pesa bino o boluka e pa na pesa bino te. Est-ce que Kofi maza tata na bino, aza koko na bino, aza membre de famille na o luka ki bonheur mon na sima na yo zuite et on commence les chantage. Vous avez sonné quoi? Nana bisi bino qui pour être grand musicien faut bien rester à la défense. Qui t'a dit ça? Natie pause. Ronsard abimi ndenge nini na TV. Kofi a luki Ronsard bazonga ko travailler ensemble.
aboyi explication nyonso ya une émission nanga bokita na ozongela te pour élève songonga. Mais sortie médiatique récente ya Ronsard et pas Nana Boduga. Aye kopesa avis na ye lokola mopandi sango nyonso lokola mutu nyonso zopesa avis na ye. Quand une affaire devient publique, c'est à la disposition de tout le monde. Aleki et pas Nana Boduga à émettre avis na ye sur réalité. Conférence et album ndenge lekeli, sortie médiatique à Cindy et pas Ingrid, tout ça, tout ça. Il est venu émettre son avis, c'est son opinion. Bon. À quel moment Makambo Ronsard a eu loba sur Kofi, sur avis na ye et engagé Fali? Donc Ronsard a encore commis sa stade de France, il a Fali te. Et là qu'on a chef de l'État, ça fier nango. Et là qu'on a ba étranger, ba africain, baza fier nango. Et ba africain ba on loba que surtout ba africain Afrique francophone bande on so ba camerounais bande on so ba ivoirien ba fier ba loba que alongo li soni na musique africaine a obeta stade de France. Ça fait de lui un grand par rapport à image ya retard obiso zui na musique. Oh ba kolo ba koki o sala te bisika ba kolo ba comité. À l'époque, Johnny a l'idée de mikolo la musique, ba obeta ba France, ata ba mikolo na biso moko ta beta stade de France wana. Tant ba mikolo misusu ba no beta stade de France wana. Et arrivé au niveau beta stade de France, ça fait de toi un grand en termes de consommation, en termes de public, en termes de tout. Bon, tosuki na wana. Makambo Ronsard a lobby fallait à koti wapi. Boyoka. Jalousie si ke vandi. Nana ibisi bino bon. Donc, le potentiel, intelligence, ils ont qu'il y a un pour la Stade de France. Vous êtes des idiots. Ok. Vous avez un zoba, vous avez un l'été, et puis, ton mélange, vous avez une mission. Vous avez un zoba. Vous avez un maïle, un bouquet, pour passer à la télé, vous avez insulté Moutou. C'est un niveau. Vous êtes des idiots. Ok, on a fini bino pena, ma fille bino pena makasi. Vous êtes des idiots. Ok, vous êtes des idiots. Ba grand musicien loi ba lombo makiaki, ba grand musicien lokola ba tabule, lokola ba lutumba simaro, ba pepe ndombo petum. Ba style ni nonga ya grave ba beta na poto. Est-ce que ba kotanga fali likolo na bango na mboko? Bino ba bi principe ya autre temps, autre homme, autre mère, c'était boyebi ngote. Et ça na makambo ezaka difficile à l'époque, les gens difficile là. Les gens facile, moi qui les changeait, moi qui les évoluait, ma comme monsieur comme une nègre mususu. Et bah oh bazal lelo, artiste bazal lelo, bah on est bazal bénéficier nango. Artiste assis la raté, mais époque n'est changé. Bah tout est assis kabayak. C'est ça. Il va nous botter à bisoni na moki. Bon, il va pas capter toi bazoba. Toi quand c'est bateau non so batala bino, bah on dit la makambino boloba. Bah moi la bino bilo pas ma bembesi. Fallait bino bolo na bon mai tabo tumbo la wana. Azu vina sima kofi. La scène en pause. Awa. Kobeta Stade de France, ça fait pas de Fali un grand. Est-ce que autant à loi mon maquia dit autant à Fali te? Parce que loi mon maquia dit batikali ba grand. Il faut tout respecter le principe, il y a autre temps, autre mœurs. Il fallait bénéficier de la facilité et technologie actuelle. Bateau ba on a fallu grand likolo ya ba Kofi ba zoba. Au fait nga na comprendre lelo. OK? Kofi tikali atana mutu mo ma ele entourage na été. Parce que azo utiliser bango na niveau à quoi broutir bango. Parce que quand na bino boya koloba babiloko ezo laksa même niveau les plus bas ya quotient intellectuel na bino, ça veut dire que donc na habité niveau Rosala Zoba ya modèle ongano na yokati. À quel moment le Stade de France de Fali concerne Kofi? Bino mo konde bozo zona no Kofi bozo ko associer na ba exploit ya Fali. Bino mo onde bozo ko rabaisser Kofi na ba exploit ya Fali. Bino mo onde bozo pe sa position inférieure ya Kofi na ba exploit ya Fali. Il faut batombo la Fali lelo ba lo bakasali koleka luambo papa lutumba nyonso banda musique e banda tina suka parce que eza vrai. Bayemba ki babeta ki basala ki me ba komisi rumba na niveau o e comité. C'est grâce à Bafali on de rumba comme patrimoine na UNESCO. Mais ba papa lombo basala kati.
To comme le niveau que rumba ils ont certifié à l'international. Le concert mo ebeta en France dans stade de France sur le sol européen qu'on réunit tout venant des différents pays du monde pendant 2 jours. Et ça niveau papa ou bazaki te balwa mo balutumba simarona ba kofi ba salate. Oui, ça fait de lui un grand. Bango baza ba grand na ndenga communauté na biso ba grand parce que bango ba fongola kinzela baza ba grand parce que bango de ba bandi musique rumba. Mais grandeur au fali azana ngo lelo eleki obisika bango basukaki. Ene bazana bisika bazaleli bango bakufa. Na ba vejo sa o banda bon mo iba fier o bon na ke biso osaki musique te souke quelque part moi no ake na o musique logiquement un fils est censé faire mieux que ses pères. Oui, parce que la Bible dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Donc moi, des fois, les kakaka. Ils ont dit, bon, bah, tracer qui a un chemin, il y a asphalté, et puis, dans souka, qu'on a un aéroport à vieux mati. Fali, surtout, tu peux te un rythme, la musique, dans ce qui est lentement. Oh, fallait à sali, et ça qui réalisation, moi, il fallait comme attendre à 2040. Mais fallait à sali, les bisons, c'est le bon, à 2025. A même musique musique ma casse ba kofi ba salité. Alors ce qui te lobi que fallait à grand lelo et l'ongoli grandeur à l'ombo makia dité et l'ongoli grandeur ya papa taboulé ité et l'ongoli grandeur ya mututé ma sali kolega bango batika li ba grand ma sali kolega bango et on dit bon ba souka on a 10 fallait comme na 30 fallait comme na 40 fallait comme na 50 à l'équipe bango et il faut aux la zoba dernier de bazoba abruti pene à niveau mabe pour nous reconnaître yango te. Et robo yango eza kindoki eza jalousie malsaine. Oso comprendre. Comment est-ce que bako résumer savoir ya mutu sagesse ya mutu intelligence ya mutu na stade de force nani azui sagesse intelligence au kofa tanga na poto quartier latin musique na tchatchone abeta pendant des années à résumer on a bien expliqué à Fali. C'est vous-même qui vous sentez obligé de venir comparer vos choses à Fali. Quand rapino moko so ki Fali babenge king bokomio double king. C'est-à-dire boyo kaka Fali azwa titre té. Boyo ki babenge Fali légende et choqué bino. Babenga Fali bokomi boweleli des goats. Balobi Fali numéro 1 hors série. Pourquoi vous vous sentez obligé de vous identifier à Fali? Époque na ya Kofi ici leka, asi asilisa, il n'a plus rien à prouver. Asale koka. O azo saleza ba pese lengi. Kofi aza sous na course te, aza na compétition te, Kofi wera jibe vient na biso nani oredi a misi, ba papa nani o tout ba ve josa. Ba zali sous ne loka ko prouver mutu te basi basilisa. Ba waze kwa obaka ma papa si basilisa ba obeta musique ya ko se maintenir c'est tout. Oh. Et on dirait ouais rajout muso à l'amour qui balobi que faire a commis par exemple le numéro 1 la musique ouais ralobi te ngana ça or c'est un sens. Qu'on se compare na mwana bino mo se sentara ridicule. C'est vous qui venez vous rabaisser dans les exploits de Fali. Fali ne vous calcule pas. Tout ce qu'on dit à Fali aujourd'hui, bino bolinga ba lobango na Kofi to kolobaka yango na Kofi lelo te parce que Inos bi aza envie, Rebo aza envie, Gez aza envie, Gali Garvey aza envie, Héritier Wat aza envie, Fabrigas aza envie, Buna Fila aza envie, DJ Momboshi kutu baza ba Zakalara ba Sinsi Poupa, ba Ozia Sugola pe ba Bimi. Oh, yes, c'est l'époque na c'est si la té. So qui va l'obli fallait à grand bien faut c'est vous oh comment est-ce que vous réduire le roté pour ni ma solo ya stade de France a fallu au bon babeti na plateau ma solo a exploit fallu au babeti na plateau makabo ba ba na mission bino faut choquer bino ezo bo bino ya bino nini na kati bino ya bino nini pourquoi bolinga que balo ba ke Kofi asala pe ko leka mutu nyonso tout Bagana nyonso stade ni babeta à l'époque wana bon babeta ba stade wana te parce que la possibilité wana ezalait été mais ba stade wana ba ndeko exister bino bokasi so to fuya à l'époque ça la 20 000 pesos ezarate mais ba Kofi nyonso babeta ngote peut-être parce que la possibilité wana ezalaka te kutu snap papa mo fallait aza certifié et ça les plus de 100 ans Kofi on les canne dans la vidéo que eza biloko bimisika. Ça veut dire que yemo on a nutanga osa la musique à chacho ngo bozolo ba sala makambo kanda ayebaka existence ya snap te. Azaka assez instruité pour na koyeba industrie ya musique ndenge zalaka.
Soi-disant, Moukolo quartier latin international. Soi-disant, quartier latin international, mais il y a une existence à Snap et ça a 100 ans d'existence. Mais non, bon, que facilité quand il est là. Fallait écouter Snap et ça a 100 ans d'existence. Ou ezalata ou papa ou mbazalaka, tant ou luambo zalaka, tant ou kofi azalaka. Pour ni battre la musique dans la plateforme wanate. Ba eba ki comment faire te me bazalaka ok poto. Ba luka na bango ko se cultiver parce que l'industrie ezaka déjà évolué. Ba on ba se limiter na kora ba kanise ke yango nezaki top des top. Nzoko ko za pe certifié mais mi pe musique na on niveau pe mususu est-ce que ba certifié ba Michael Jackson. À l'état où fallait au comme yo wa sikate Snap elo akala. Par exemple Snap eze akala. Ba Grammy pe banda pe lelo pete. Ya bilo akala. Ba koma kuna te pona nini. O ba faiblesse na bino o bokoka o sala te na ba passer na bino muto sala ngo lelo ba betele maboko te et comme jalousie, c'est vous qui vous sentez inférieur aux exploits de Fally. Les gens vont le dire haut et fort, il a fait mieux que ses pères et on va pas arrêter de le dire. Mais le ngoli grandeur à Luambo te, ya papa le Ilouemba te, ya King Kester te, ya Taboulé te, batika li ba grand, mais fallait sali ko lega ba grand. Tout, sauf personne na kofi na kati. Il faut oser la zoba pour nous reconnaître en moti. Caleçon est propre, à la temps on a sima grand Bozele, hein? Pour te montrer le boko ya sika est bien, la sima confié l'omide. C'est à l'époque, les a difficultés. Les a facile, moi qui les changeait, moi qui les évoluait, ma camuso est comme une nègre mususu. Et bah au bazar lelo, artiste au bazar lelo, on est pas bénéficier d'un mot. Artiste assis la ratin, mais époque n'est changée. Époque est changée comme époque a Fally. C'est ça. Beaucoup subir en haut. On souffrir l'époque a Fally. Caleçon est propre, à la temps on a sima grand pour te montrer le boko ya sika est bien, la sima confié l'omide. Tant ça na tala temps qui est baki. Yemi la attendre mo muke na plateau na no vanda wana, o minzi batala la tato yeba. Et là on est mo pas ko envie na Fally, ça n'est pas. Tangilanga ba bien matériel ok notre monde n'est pas moto que non, on est venu biloko ba bien matériel, on est là ça que moto azana ngoko le la ko. Et mo pas ko te mona naka. Tout le monde a biloko na auto yebi na auto yebi te auto yebi tout monde aka bila bongo la xebisoni bongo dia bisoni na lobby Fally a suivi na sima Kofi. Fally a bongi na sima Kofi. Même Caleçon na ya propre la vie à lati na sima Kofi. O mona ebiso soto ebi kama lobo ezouta. Kande batinda bomba ya oloba ke bakundela Fally ba parents. Montre à Sikalati et na montre à Pambo alate ya bien na vie na sima Kofi. Azui vie na sima Kofi na tala lata e ba na tata nze muni mo tala lata e banité. Bien matériel ninyo ya zana on ba nga ba matsa Fally likolo a Kofi. Ya Kofi kutu ba bien na emona na Fally ya eni ni mona ni. Boyoki Boyoki. Non yo rebondir na ngo. Sonité, ça passe à la télé, soit le Lucas Visa noir. Lucas Visa. Na réagir na noir. Na réagir. Na lobby. Talent latin ezalaki miroir pour na Fally. Talent latin eze siko yo Fally asali ba panaï. Mais Fally azaka de na vision. Fally azui vision na quartier latin te. Fally azaka na ba projet azaka de na vision et pas une étoile. Fallait Luka Kofi te. Fallait kenda ko senga musala na quartier la tante. Kofi a Luka Fally. Bon mon esika fallait lekela Kofi n'esprit. Ils a déjà parti à wana. Fallait ya le rôle employé te oh viens na Luka musala na besoin zonga na musala te. Kana tala la tante na wana esika yeba na rata banda ni ovanda kuna e banda pe o déranger te. Azara un espoir que ba rêve azana ngwa komaka ya ngona vie. Allez, Kofi joue moi la mukabi naza besoin garçon ana amonaka potentiel amonaka professionnalisme amonaka étoile. Kofi akabeli Fally te. Akabeli Fally mbongo te, akabeli Fally Caleçon te, akabeli Fally montre te. OK? Fally n'était pas un mendiant en route. De Kofi abiyaka na bongiso na sokolo te. Kofi ake oluka Fally na période oyo quartier la te Kofi. Fally azana rola Moïse ya quartier latin. Fallait azal le rôle à Jésus à quartier latin, sauveur à quartier latin. Nous tapons sa vie na quartier latin à nouveau. C'est-à-dire nous devons faire renaître vie na quartier latin. Et qu'on répète sa forme na quartier latin. Ou est comme informé vide. OK?
Kofi Luki fali ya Luka pour sécuriser les quartiers là-dedans. Fallait Luka profiter. Et quand Fallait est venu, il a rapporté le professionnalisme, l'intelligence, le sérieux, les atouts, les compétences, les capacités, la matière grise. Fallait na Kofi bavana na quartier latin boepina nzembo FCTV boité tout ça ngboy. Et ça peut belé banzembo. Pour Fallait lo bahati. Ba témoignage eza na monora Kofi be mission eza abeta lisolo ndenge Fallait aya. Bino bo tikala raba larbin ba mikala à vie. Mais Kofi sait qui est fallu pour lui. Et ça na mutu moko te oyo Kofi abetaka lisolo ni na modèle a ressuscité quartier latin ko lika fali. Pesa na mutu moko te Kofi alela pas lela rati lelo. Banda fali a longa quartier latin plus de 20 ans ko lika fali. Azate po yebi o fali apportaka. Fali même les 55% e bande ko zanga na quartier latin. A même la ebele. OK? Et tant que Kofi a zobimisa mbongo pe sa fallait son bakaleson propre ezaki sueur ya front na. La Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. Kofi a kabé la falité. A pe sa fali ezaki le la récompense ya musala bande ko sala. Ezaki bénévolati. OK? Et d'ailleurs so pe tobito ke pe na logique pe a bien. Kofi a tiré au foot a fallu à la hauteur ya biloko a sala na quartier la tante. Fallait a fait au-delà de ce qu'il a reçu comme salaire. Donc montre bien wana ando méritant au calé soit propre semaine en bon wana ezaki ezali salaire na ye ezali au kabati. A sala bénévolat na quartier la tante. Kofi a payé ça fallait vite. Fallait a ressusciter quartier la tante. Fallait autant mon parcours na ye ezaki chemin oyo il fa ka leka. Atato boloba kundela fali ba parents wana. Eza ba mbongo fali akotsa na quartier latin. Abando sala kuna, aza employé kuna. Ba mbongo akotsa na quartier latin. Elinga la anormal muto sala ke pa na ba parents na ba kufi. Yo o aider na ko enterrer ba ngote. O fali akotsa na quartier latin eleki o ya bimisa pour na kunda ba parents fali. Mais encore tangu papa ya Kofi a kufi na mama a mitangu ba kufi contribution o fallait a pesa na ba matanga wana eleki o Kofi a bimisa na poche pour na okunda ba parents fali. Dans ce kozongi ça fallait assez zongi ça. Dans cette histoire s'il y a quelqu'un qui est redevable envers l'autre, c'est Kofi qui est redevable envers Fali. Fallait a sale belé ko leka o ya pesa Fali. Oso comprendre. Donc quand Dazaka na mo lili atala la tan luka Kofi te Kofi muta luka kai et sika fallait leka Kofi yango wana. Si le problème est que azala qui pilier à quartier latin. Bah si c'est qu'on sucé bah si c'est qu'on pressé jus, il y a ba potentiel azala na ngote. Bah si c'est qu'on nyonso ezana kati ya falite. Fali akenda ki na ebele ya matière grise, regard vieux ezala kawana. Pendant l'action que Fali Nazara pilier à quartier latin, banda Fali akenda que devient le quartier latin aujourd'hui. Bison se tozo assister à la chute libre nango. Chaque jour qui passe, c'est au chuter, beko chuter. Vous allez comprendre. Donc tant qu'on y a loba que caleçon propre Fali à latin quartier latin, on rabaisser Fali te. Ils aient un salaire naï. Ils ont un salaire pour bazo exploiter le rôle objet, le rôle les locaux. Et puis on va passer à ba miette, poser au finger, poser au sabu salité. Poser au sala. En fait, Kofi a tiré pour engager Fali te pour finir les JB. Mazora Fali pour remonter l'entreprise. Entreprise oyo fo ngamuno ko yo finga moi salaire amuki zo. Ce qui existera-t-il et lo faut vous merci na Fali. Vous allez comprendre? Et puis tant bon beta so ba bien matériel. Kofi azana ngwe belé. Pezo monana. Ba bien matériel ni boza non fali fa sa publicité ba bien nae. Bino boyeba ke fali otonganda kuna ascenseur na kati. Ba bien o fali azana ngo to mona na miso batu. Eza mukiena o non to mona ti. Asa la publicité ba matériel na été. Faut za musensi po bando passer temps na o la sa batu ko bonga. Fali azana ba bien azaba bien moins que les Kofi mais na mboko fali pendant confinement tiambo mona benga ba kangisa mbo po ba sunga ba congolais balia fali azaba mbongo moins que les Kofi les plus riches akenda na goma te ko ke komemela ba mama na loso fali azo mbongo na ya via na 20% ya concert na ya accord arena amemela na docteur Mukwege akenda combien de fois est après ça ambulance médicalisée abimisa basi na hôpital combien de fois combien d'actions humanitaires à ça là grâce à sa fondation. Les plus riches, le boss, le milliardaire,
patron ya ba musicien congolais kabati atika la osunga ba démuniti. Vous comprendre? Ça sert à rien de dire qu'on a un belé soto. Tout le monde a un nulle part. Tout le monde a un loupang à Montfleury. Na o ezan Oshou. Mais fallait tout le monde a un Oshou et Villa del Pirlo loupang à Montfleury. Ne bilo tout le monde a. Mais soto bito tangelo o fallait à Zanango. Et ça parce que via batuna ko exposer à ngoti. Vous comprendre? Mais mon toi Zanambo a yeba pe oliana batut. Mbongo ya zana ozaka ya omema bino ba fingi na poto. Mbongo ya zana oyo ofutaka bino ba $100 mais ba maigre $100 afutaka bino wana pour que boire ofingi la ke bato. Richesse na yango wana. To santa richesse en oten. Ye muto ana mbongo ebele to vandi ato ki sango ke mama alia. Tinenga banda ko ya kishasa na bana banda ovanda na économique. Mama alia na kishasa zara na mutukate. Didiston kutu tata na ya sombe o asombele mutuka Didiston na yolo ba vérité za mbongo ne moko. Mbongo ngoya zana oba bien we ebele otomona ezamba bieni. Ça pour faire les orgueils, il n'a pas besoin de venir exposer ses avoirs. Et mon ami soit tout le monde est l'autre côté. Et ça rende mon batata musuba vanda na ma campagne moi 2-3 parcelles na mon bazala na. Tout le monde a été pour quelqu'un qui prétend être aussi riche, tout le monde a été. Ne bela action humanitaire au fallait à Sali bateau à Sungi. A même il plus de 100 personnes poto. Et bah je suis billet d'avion Air France direct. Ah non bon côté. À ça au coup tu ne bozana bien on se voit ça fallait merci. Boké poto parce que à Monique il fallait pas me mettre bateau. Yango asali. Niveau nyonga na likamba dépense à ça na mbongo wana. Fallait yo. On sait ça bateau ba AVC. Visa na malembe. Kende ke luketi na ndako le place za la soki wapi. Ki ata na bakana la bateau na ye benga na téléphone. O senga visa na malembe pour ça visa bokende. Vous comprenez? Et nous, visa na yoso lukana fait lukana na mtomo pao. Vous comprenez? Parce que biloko bo salelo biso to kama na biso ngote. To kama ngo ata mukete parce que grand pao bisa yemba ngo banda kala. Vous êtes des esclaves à vie na kompa kofi. On fait ça yemba yango pour ba yoka yo pour ba yeba yo pour talama pour yokama il faut le ba kompa kofi ba n'importe quoi. Mon pas ça yemba on esclave et l'homme aurait comme ça c'est ça mais tozana sonité ya ko ba ko recadrer bino ya ko zonga sabino na nzela ko zonga sabino na nzela bina to ko tika bino te puis soki o continuer to bandaka ko finga bino OK soko continue to bandaka ko finga bosani pour to talisa bino ata tata na bino te ata koko na bino te papa ko tuna ote yena mtawa ko bongisa. Et pour ça, c'est là qu'on peut foutre à la bango, à foutre à la bango, $100. Un grand mission, ça va aller quand la carte là, tu peux faire foutre à $100. Vous savez n'importe quoi, dans ce moment où on va comprendre que vous êtes là. Vous comprenez? Tout va comprendre que non, aux amateurs, aux autres ça. Yo quand c'est bleu, yo le bané qui t'a confié, et le monde. Yo makambo yo zo bana et l'équipe yo zo bosia lo ba lo via zo bosia to pola na tombo kuna na cimetière. Ni na yo lo ba spécial na mokili. Oyo balobela mopa utezate mopa balobela nyonso bakoloba na moto bafinga batonga basala nyonso mais il est toujours Kofi asa soki 15 ans soki 16 ans abetaka na poto te mais na kisasa asombaka bandako asalaka musique ne bien oloba nanga mpe ke ono oloba mpe ke non album na ye ya soki eza monde arabe menteur lokuta yebi album lokwa aprakadabra na Congo obosani yango bosani Boris nanga kombo na Congo. Vous êtes menteur, vous pouvez senga visa, senga nenga kimia, pas pesa. Ma soeur quoi maman na o e bota ki e ba ki te non, il faut beaucoup la moana et tu n'as pas moi na poto. Wa o luka nde poto na moto mo pa. Mo pa ki na poto na musique te. Mo pa ki na poto ya soki ma il faut mutu mo ya famille musuza sombele visa te pas kende. Ba ki na poto maman na enda tinda na poto. Et puis poto akenda kutanga. Vous comprenez pas la sonité pour ça ba malheureux ba famille malheureux nous na famille na yo en star banda na ba kokolo na ça niveau kofi ko faire ça moto complet ça moto nzamba pambola apesi intelligence apesi sagesse apesi mbongo apesi succès apesi une autorité na lobi boy batu baza ba esclave à vie à Kofi te bino nde bo ba esclave à vie à Kofi parce que neti Moutouloua a fallu. Atikala aux l'esclave n'a été. Azar employé. Vous comprenez?
tina benga batu bana misala pour nous rabaisser bango. Au fait, nous tout faisons affaire au monde que na maintenant travailler quelque part na baction na carte expérience professionnelle na ngaize lo humiliation té. Moutaze esclave ya kofité. La preuve pendant la c'est que mout baza esclave ya kofité to ba monique. Ba valeur na bango zo correspondre na sale boulot ba salisa bango te mout lo wa ronsara longwe. Abo ine ko traîner dans la boue. Combien de sale boulot ba tindia sala bo ine au sala. Ba PC veste ba PC mboto mbongo ke tiré sur Fali aboyi. Parce que les esclaves te. Quand mo mbunde ba salise sale boulot kenene ti yo, binonde bo ba esclave. Fali a longwa en bonne et due forme à sale entreprise et les évoluer. A esclave ta. Aza même plus boss que Kofi actuellement. Ma obenge ka papa. Vous comprendre? Binonde bo ba esclave. Ronsa sokaza a besoin viser pas Fali, Azen a besoin ça bémission te pour yo loba. Ronsa a yo loba plus d'une fois na bémission parce que bo bimi boyo finga e ayo sa no ba droit de réponse. Ne ezana biloko Ronsa a bibino boye bité. Ba droit ba Ronsa na banjora ba to fo bo banga. Ba bino ba dozo loba na kombo Kofi ba tino maloba na munoko les perroquets de Kofi. Ba to loko la Ronsa aza ba to fo bino bo banga. Parce que bibotu obaye biso ki ba bimisi yango awa mokile ko kata na pema. Eza po ba oloba nyonso te. Surtout en ce qui concerne Fali. Baku foire o ezala organisé na kombo Fali. Contre Fali. Vous comprendre? Donc bino ndi boa éternel esclave parce que boa nesika okendete bokanga mika wana. Yo retourna ronsa so na famille na bango ba na muntu abonga na vie aza intelligence sagesse o Kofi aza na on. Yo mona noza preuve que na famille na bino muntu ya mayela tel roi ronsa azate. Potala niveau ya ke ozana no larbe, ozana no esclave, ozana no objet bazo ko utiliser. A mono le roi résidu, a saliso tout et n'importe quoi. Et puis moi bimana c'est en prise one ezate parce qu'on a conscience et il y a pas quelqu'un d'assez intelligent il y a pas quelqu'un d'assez intelligent et sage dans ta famille pour te dire arrête ce sale boulot que tu fais, ce boulot médiocre que tu fais parce que ce posé na monto il y a niveau à Kofi na famille na bino moyo mo se retrouver dans position en atteint parce que ronsa ozobeta lisolo a sala kana ministère na mokoyo ana matricule ya l'état foutara mensuellement. Donc, on a besoin de conscience na boumbu ya Kofi. Yango na popole makolo simbinzela ki. Sko yo momitala, biloko yo zoloba na ronsa. Poni bino boza ma pasi na ba médiocrité bia ba vie na bino. Bolinga ko letsa ngo batu mususu. Ba faiblesse, ba incompétence, ba incapacité, ba insuffisance na bino. Bolinga letsa ngo batu. Poni bosala bongo fait. Bosala bongo pourquoi? Bosala ngo pourquoi? Ronsa a besoin de ça musalo anate ose ya goya ko finga to ko loba pona Fali soki biloko nini pour que ba pese visa il suffit c'est nga Fali visa au piaï Stade de France yat ba to suba okende donc so Fali faut ter Ronsa na liste a ter Ronsa na liste pepele pour Ronsa azana na problème na ita sala elote tant opportunité o sala Fali mabe ya ka boyara na ye. Et puis on sort à ça dans le ministère, ça veut dire qu'on a la possibilité que c'est un visa Schengen et moko. Vous comprendre? Bah tout demeurera en prise et à vieuté. Malheureusement pour vous, vous êtes les seuls à souffrir de cette hein? Non, on a le mwango. Mawa. Bwana maman na kati orchestre neti bwana mamati. Kala. Avec beaucoup de facilité, aux finga insanité ya mama ya muntu. Déjà soki aza doté d'intelligence et de sagesse oyozo prétendre kazana mwana o mutu aloko aye na famille wa ronsa azate. Aotika teke bato bazwa ko ba malobo azotia ba na munoko. Ba finga ba absurdité modèle wana. Et soka zaka confortable na ba insulte mo misa na munoko. Je doute fort de son intelligence et de sa sagesse. Il y en a pas. Parce que les gens qui t'entourent doivent correspondre avec les valeurs que tu incarnes. Alors bino boza représentation ya ba valeur oye incarnaka.
Alors je ne vois pas l'intelligence ni de sagesse dans cette foutaise-là. C'est mbongo, après c'est succès, après c'est une autorité. Il y a des bêtises dans aux raconter sur mon pawana. Et l'on l'a passeport diplomatique au hasard. Passeport diplomatique et au sein. Et dans le ballon, il y a ceux qui sont sur la TV. Il y a un téléphone. Ceux qui les choses pour le moment, mon père. Il y a un téléphone. Le jardinage. Il faut mettre ça défense. Oh. Autre temps, autre mers. Makambo est difficile, facile. Stade de France. On comprend? De l'homme qui est en lumière, mon sous. Makaleza qui pendant que non, au Canada photo, boy, celui qui a place aux Awana. Mais là, tout le monde photo dans la Venezuela. Ça, tu as un réseau au monde. Et là, qu'est-ce que mon qu'il est avancé? Nous sommes dans le normal. Pourquoi Johnny a l'idée? Pourquoi grand monsieur il y a monde un stade de France 2 fois, 3 fois. Être dans Kalisa qui est intéressé. Si moi, je Nakamura, moi, je même pas 15 ans de carrière musique. Azo bêta 3 fois stade de France. Pour vous dire que c'est so grave, c'est l'Europe. Ceux qui gagnent ça bêta 4 fois Paris la défense. Pendant la semaine que nous dans chaque chose a son temps. On peut habiter combien des années à la Kinshasa à Genda Portuté. Donc, il y a des potes, il y a des solo arena. Yo quand si biso to ba que non si ba production non sommes pas ba arena ba hippodrome nous faisons et dos là et annulé. Tu veux dire que ça bino. Tu veux très bien que ça bino. Nous savons très bien c'est vous. Naobi Boya, qui est au Stade de France, les autres ça a passé, Stade de France. Le Stade de France. Stade de France, les autres ça passe. Gapa sope la bila bandawa. Stade de France, on a le bien. Moi tu rappelles ta passeport diplomatique ou un atolo, parce que non quand t'as ah 1000 fois. Fallait sans passeport diplomatique. Tu vois un résultat sur le terrain dans le lobby. Dans le lobby. Bah Johnny a l'idée à l'époque sur le Stade de France mingité. Et ça peut-être parce que bah public na bango, bah consommation na bango, bah réalité. Stade de France c'est à PTT hein. C'est pas une mince affaire. Donc sur le mot Stade de France, il faut piquer. Et ça n'a calé ça na lelo. C'est très difficile. Bah artiste coup ya ki lelo na ba stream ba beta ba record. Mais bah beta Stade de France parce qu'il faut réunir beaucoup trop de choses. Un Nakamura a sali moins de 15 ans de carrière. A beta Stade de France 2-3 fois. C'est pas parce que il y a facile, non. C'est parce que elle est très consommée. Elle a une forte maison de production. Il y a un gros budget que ces producteurs peuvent se permettre. Elle a de l'argent pour se le permettre. C'est pas une mince affaire. C'est pas donné à tout le monde. Le quoi ma camion se commis facile, technologie ça facile. Bah Johnny a l'idée bah beta na bangote parce que zara malongate. Mais ya banda ko exister. Pour aller beta raté. Muda koka au compte atana sne papa mbate pour za certifié. Si qu'on a mis autant que commis facile, bo beta te poani, bo beta ba pese no hippodrome, bo beti te poani. Bo beti te poani. Bino bo minimiza ka eloko bino bo ana ngoti. Nde bo minimiza ba trophée, nde bo minimiza makamutu. Pour moi que bo ba complexé. Fali oyo bolinga bo minimiser o azo ko sala lokwa boko sala ngo bo sala totala. Bozo mila ba pema bino mo bo mo na réalité tombo qui réservé ba salte. Aya Nakamura aujourd'hui est plus consommé que la majorité a baigné en musique en France. C'est tout à fait normal qu'à se permettre au bêta double Stade de France, 3 Stades de France. Ok? Pour un Iba africain, on s'entend moni fallait qu'on a ba sepeli. Parce que bah yebi combien c'est pas une mince affaire qu'au bêta Stade de Roi Stade de France. Et en plus 2 fois. Na ba no ba vanda en France au coup ba bazo évoluer pe la musique en France ba au bêta monter à une fois. Ba bangi fallait et cotiser respect parce qu'ils ont n'importe quoi te. Et ça facilité. Bino bo minimiser on capo bo salité bo salate boyo lo ba que ba problème nyo se comme la bino boye boka ba kan si boye éviter que ça fali mais bino boye que a fali bo déposer plainte contre été poani boye que a fali bo poursuivre que na justice te poani boye que a fali pour na nini bolandela ngote c'est-à-dire fali moro boye moi na bandal fali moro boye azé lo côté selon bino a malmené bino na niveau modèle wana azo traumatiser bino na niveau modèle wana. Vraiment, soit disant Kofi boss, soit disant Kofi anambongo. Au lieu de l'obanabiso na monoko, qu'ils aient le côté, magamboulé comme facile. Après, abimisa mbongo tia na misa beta Stade de France total. Et puis au beta Stade de France, il suffit pas peso amo. Zape na public weya. Boana public weya.
Si vous avez un public au consommer, vous avez abonné à Google Ads. Vous avez un public au Stade de France. Vous avez au vu à Sali pendant 39 ans de carrière et ça a réduit la petitesse et intelligence na binouana. Ok? Aya Nakamura Ndenga Zaboué, en 15 ans de carrière, Asali au vieux, Asali Koleka au vieux, Asali en 39 ans de carrière en termes de consommation sur le sol européen, à l'international, partout dans le monde. Ana notoriété au vieux Atika Lozanamote. Et on va se permettre. Ba 3 wana. Et Fali, en 20 ans de carrière, Asali au vieux Atika Lozana 39 ans de carrière. Boyo kata sonité, bo bata manasima mwa muki. Bosala kolega bana ngo bobeta ba Stade de France. Bosala te poani. Nous boga micro na âge, mais era kolega en action boko sala te. Dans Stade de France a fallu te bino pena mal à l'aise. C'est-à-dire yango nesko bolinga. Au fait, ngana lingi boloba biso pe to beta Stade de France, biso pe to salara, biso pe to zanango. Bola bo tika ko kumisa et logo ya Aya Nakamura pour nous rabaisser Fali. Parce qu'en réalité, Aya Nakamura petite sœur à Fali. Yemoko aya wana ninga na première certification na azu na Snap. Azu grâce à Fali la bad boy. Na bambula nyon so sali na carrière na ye. Ata opeta 3 Stades de France. Na mutu na ye première certification en carrière na azu. Na bad boy a Fali poupa. Donc bino bo créer les Fali complexe te. Muto bo nga bo mona grave grâce à Fali na azu première certification en carrière na ye. To sendeni. Par rapport à Fali. C'est vous-même qui ramenez votre incapacité à exploiter à Fali. C'est vous-même qui venez exposer. Hein? Fali n'a jamais été derrière ce que vous avez fait. Tous vos projets, la défense nabino, hippodrome nabino, bilo nabino tout. Fali n'est pas derrière ça. Il n'a pas le temps pour vous. Il n'a pas le temps pour vous. Il n'a pas le temps pour vous. Fali a la sima ba problème na binoté. Fali a la sima ba malheur na binoté. Ba la défense na bino bani na bino. Il est trop occupé. Mon temps bimisa ba album ou ezana ba hits ba chef d'œuvre, ba tube ba succès à l'international. Mon temps bec sa rumba à l'international. Mon temps ça ta rumba royal et bimi. Bota à niveau. C'est-à-dire Tozana papa imba célèbre sur la vie est belle, toi on a Fali pour Parumba Royal. Fallait ça dire combien de apparaître dans combien de films. C'est-à-dire mon toi on a carrière à kilo modèle on a bokasi en temps calculer la bilo na bino. Yé mora lo ba po anin bilo ni simate. Bo linga bosa ba bilo goza minene ko leka niveau boza nango actuellement. Ozo la défense arena pendant oza même pas na 10 000 personnes au bazar lo ba fan na o lelo. O ba ko so ma bien no ba ye. Donc, si vous avez 10 000. Mais ok, la défense a rien. Comme si vous avez bien piaka. Si vous avez annulé concerne comme il fallait. Ok, quelque part, vous rappelez au casier judiciaire, on a eu comme il fallait. Oh. Quand on tient aux autres séquestrés, les danseuses, si vous avez prendre la danseuse, combien de batouilles Congo, awa, King Kessel, que son âme repose en paix, confirmer que la danseuse n'a pas. Sandra Lee na baleki na bémission, confirmer que abusé na bango. Si vous avez un casier judiciaire, vous avez quitté pendant que vous avez une condamnation avec sursis. Fali kaka. Fali kaka. Comme kuna réalité ils ont rattrapé, ils ont choix, ils ont décision, ils ont problème, ils ont rattrapé, ils ont Fali. Est-ce que Fali m'a soufflé qu'un journaliste a besoin à l'oreille que tout n'est question casier judiciaire? Si dossier na ezana so ba betika kombo na mbala mo makam na mbeba na onyo so ba otengele lo wa livre il y a dernier jour avia mutu sur terre. Journaliste na petine nga vanda kana Fali ka mutesa ye tout n'est question wana. Tant aux autres journalistes j'ai été acquitté. Journaliste a dit non, c'est pas ce que je lis ici. Parce qu'on a condamné avec sursis. On a payé à Fali. O yo mo ba vi na yo ba mbeba na ba choix na ba makam na bino ezo, c'est-à-dire bozo futa ba conséquences ya makam na bino. Boli bolet ça mo Fali. Ah, mais bino boa lokuta. Mais bino boa lokuta. Donc yo mambati no lo ba ngwana. Sal boulot bo sala ngo na $100. Oyo nga na $100 na ko sa makasi bongo te. J'espère qu'à sommer l'homme le pain on soupe quand à Montfleury. Pour mon temps comme à niveau yo comme boya yo ko sa niveau boye quoi, ça dit comme à perroquet à niveau oyo. Mais il faut c'est bâtir leur budget.
Bozo mona na bozaka malonga te bozo souffrir au sakana te ba mo ba 100 ba 200. Hein? Veste moi kala ba kabola ba kabela konsa na mo $200 pour FC a offrir a fali. Ah! Fallu avoir kabelo $2000 à l'occasion de rien. 3 cas à l'occasion de rien. 1 cas à l'occasion de rien. Fali. Mais yo finga et pour un salaire à $200. So est-ce que vous pas non? C'est-à-dire fallu recoutana et admis $1000 à kabelio. Beaucoup tani vous prévoyez que recoutana ti. Mais yo ba paye sur 100 pour yo fingi. Après pour mon temps la pesa ko 100 moni boss ko le rafali. Vie, so bon aller na la kawele, na na lupango. Viens s'il te plaît. Tu as un cadeau à fin d'année. Tu as un bilamba, na basan kaloso, na argent de poche. Si, ça dit fallait comme ça. Ne bisibino. Pour na calculer oh fallait à quoi bimisa na poche à kabeli mutu. Dans la salle de là ba pesa le boy fini. Mieux vaut ça bien a fallu au fait. Fali na bande na ye na batu na babubulu na batu nyonso bango nde babondisa kofi mais beaucoup ba kofi te bénédiction ya Nzambe ikalaka kuzana mbu na lobi bien bubula sa ko ça ça c'est OK na lobi bien bubula sa ko fini oh et comme ça ba bien bubula ba fali ça dit ba so ça association ba combattre ai sko ye ba pozila nan. On peut habiter ici combien des années à la Kinshasa à Kenda Puté. Donc à Kenda Poto, à Kenda les solo arena te. Yo kasi biso to ba que non si ba production non sommes pas ba arena ba hippodrome. Nous sommes ça et donc ça là et annulé. Tu évites que ça bino. Tu évites très bien que ça bino. Nous savons très bien c'est vous. Et ça fallait na bande na ba bubul na ba nyos ba on ba bundisa kofi. To ye kaka nde batu nyos ba bundisa ke. Fali mutumabe, bubul mutumabe, papa wemba mutumabe, king kester mutumabe, nini mutumabe. Ça dit bon, to chana on est ba bubul ba fali, ba monyo so ba musicien ba milien musique ba tumabe. Maintenant ba camarade ne musu ya vine peka. Bazala soutien, ba exister soutien, to contacta 150 personnes et entourage na to ko même pe na atana 200. Na ba membre famille ni moko. Abe banana ba. Sko ba to na musu so eza pour nani. So ba bubul ba fali ba completa compte pour na renuer sko ba ningane niyo so boyebi na combo botanga ba combo na commentaire ya ba vie tout challenge ya mwana pesi bino botanga ba combo na ba commentaire ya ba vie tout obino boye bazana kofi bazana ni souti atika nana mutu mobi ba tout ba master na ya classe ya nzela ya parcours à vie ba connaissance ya musique ya nini bino mo boyo bimsa vérité abimana ba se ba camarade king kester alobaka vidéo na tia nani bino boyo lobaka bimana mwasa bubu ça dit mutu abongo mutu abongo si on so ba fali na ba bubul ba mba lingela ke bul OK d'accord ye mo santu mbala zomi baninga musubazali. Bino faut banga mutu abongo tala lelo yozo sala ozo ofinga concert to tala ya yonde boka bwanila nde to seka bino mais ramba zapi bakalia zapi mais beaucoup ba kofite bénédiction ya Nzambe ikalaka kuzana mbongo te eza pe vi molai ba fali wana bano nyonso bino so boko kufa botika kofi kanga makamna zo ebisao tozana na mbukiko ya se lobaki na mabumo na bino bozana mbongo papa wana te lobana ba vi na bino mobimba tipo kumi nde boza bongo na ba carrière na bino mbongo papa na mabumo na bino ezate boko kufa botika ba papa mana ba keste bano manesi bango baza bien confiance ma be lelo baza do ba pula na bato mo meka mo pas nda ba batele aza envie misene na wa kufi na âge oyo apa papa lutumba o confiance na ngolelo apa papa lutumba na vertis ki amongani ba misene nyonso beaucoup faka ba jeune ba 50 ans ba 55 ans ba 60 ans menza mo pambola mo pao année prochaine zo koksa 70 ans. Vous comprenez? Beaucoup a été ata bo sali ba réunion ata bo sali ba nini beaucoup a été boyoki kande ngatia ba maloba na munoko kakunda ba parents ya fali kande patie su maloba na munoko baloba ba kufa ba tika kofi
bokanisi ba papa we mana ba king kestia bakufa po na te bakufa po nzamba decidaka na loba na bino on a plusieurs émissions mutu mobima binemine nyonso basala nini bakufa soka yoka na batu te bakufa aka bakufa akaka na loba na bino boyoki. Comment est-ce que beaucoup les émissions maloba tino na munoko ya buzoba boye pe ko répéter on le roi ba perroquet faut za zoba. Nous touchons du bois fallait au kufata. Nous touchons du bois boubou lion de la kufate, nous touchons du bois mutu 3 ans après na kofi au kufate. Parce que c'est pas lui qui détient la vie des gens. L'élève sous la vie moula nzamba opese une opportunité au changer. C'est pas parce qu'il est parfait. Bino boza bo oser kotanga ba papa we mana ba kin question de bo pour la nasa mabele bokasi bazo pour la nasa mabele po nzamba zaki asala ki en faveur à Kofi. Mais bo ba malade. Tana bango kokaki. Yango baki. OK? Bato musu ba okufa na âge avancé te po nzambe na lingi ba okufa na âge avancé te. Yo kansi kotika la vie moulai sur terre ngolo ba kayo za musantu koleka batu nyonso. Et bon Nadia Sabé moi c'est rien chinois à Koufi à salaire mokili nini bola moya zala ko fatika la ozala ngata une fois na vie na yata ya par hasard tant bolo bake ba mbongo ya bakata la iso mbongo ya tata wani ezana mabungu na bango te ezaka nde ya ofele ezande ya ofele ba mbongo wana o ezana mabungu na bango wana ezala salaire a musalo ba sala pembeni na entourage na e. OK? Ya mbongo ane o se trouver na mabumu na bango et yende ngaza wana yepe na libumune azana mbongo o ba fali ba cotiser na entreprise na ye donc azana pouvoir sur mutu te mbongo o bango ba zwake pa na ezaka ya okabate za ya salaire a musalo ba salaka akutana na moko na bango te mandia na nzela bise ya na peso via zate batu nyonso wana recruter bango ba travailler pour na ye et o bazwa ke kota mabungu na bango za ba salaire na bango et muntu lokola fali mbongo o ya apesa fali eza mbongo ya kotisela qui est grâce à musala bande ko sala eza salaire na ye ozo comprendre ozo bape mabeso ki mbongo na ye eza na mabungu na bino te on dirait c'est-à-dire que ya kabela ka muntu mo bokola ya tangisa ya kolisi ya lesi apesi vie apesi ndako lala yaza na muto ya bokola bana nema mususu ba otelengana na réseaux sociaux ba oleka na bemission za muto ya bokola ki mbongo ngoza mabumu na bango za kindi ya kosenga ya lolombo ezaki ndi ya mendicité mais ça va pas chez vous ou quoi? Ça va pas chez vous ou quoi? Mais Dieu peut vous surprendre Yozo ya oloba année prochaine encore ça 70 ans na yebiso ko mon année prochaine yoza nzambe et puis soka monya ngona yebiso ko mona ngo parce que yaza saint nzambe opesa mi opportunité au changer. Bon moni bino ne boza bato yo sepe komi poto mo se retrouver pe na poto on peut saler l'autre na vie. On se retrouver pour saler l'autre na vie. Il faut osala inutile pour batindo ça ba sale boulot ya boy. Ba koka kofite, ba kokete. Na mabe ya modèle wana ba kokete. Na likunya ya modèle wana ba kokete. Na comportement boy oui ba kokete parce qu'ils sont trop bien pour nos kokae. Ba évoluer dans secteur moroté. Baba énete baba égrité. OK? Mais il faut y aura Sony. Donc si bino bo lugane muto afali bo lugaka kufa liboso af Kofi. Mais ata fali akufi liboso Kofi lelo. Kofi ko récupérer ka place ya falite. Akotika ya ka sika koma wana. Et puis muto ozo place afali azate. Muto ozo ba contrat afali azate okufa na succès na ba contrat na nzoto. OK? Ou bien bino susa akufa kaka makelele si du moment que boyo ke souté. Soki salama quelque part bo réussir sera mutu fali bo zwa été. Bon moi ne malé makambo ko mona monoko. Moi ça ya bouboule. Et comme on te biso lo baki on a sans wana te et comme neta wanga na po malobe bimisi ke via dinga basia ba collaborateur na e ya ba petit na e. Et le banda ko ya le quoi rumeur, le quoi spéculation. Bozo mane ba vérité zo bimat. Bozo mona mais beaucoup capé fallait en péta. So ku tout temps azana makolo ya Kofi na quartier latin baliete. Di banda ne ba oliae. Bobi poani na tandenga lo ba kunda ba parent fali arana pouvoir sur falite. Parce que fali azaka employé, a osa musala, azaki sueur ya front na e. Vous comprendre? Passe yango zuwa yango ya étoile ya fali ezo soit bino ya niveau ana. Tant que
biso tozali tangi biso tozokwara na ye tokwara na babelle mélodie na oyo abanda depuis 1978 lelo epuis ozoloba mpe ke ono nana ngo ayebi album ya mama si oza lokuta yo oza zobota imbécile eyebali te ezobeta te lokuta makasi nana ngo ayebi nzembo lokwa poste nana ayebi yango te donc bino bozoresime album obima na nzembo moko ndoki malheureux masoko mama na malheureux moko boye bato bakoli na pasi ngo ozwa visa na moto ya kofi so bamimo na poto nde omoni soki nini sia ebasi mpo akendaka poto ya bato l'image de l'entreprise makila na ye moko mama na ye moko il correspond à son leader mais fali poto les valeurs que l'entreprise incarne na mokili ya kitoko azwi yango epakofi donc akobosanaka yango te ekolongwaka na motu na ye te epuis atikali esclave ya vie ye nde aza redevable epa kofi kofi aza redevable epa na ye na eloko te mpo fali akuta déjà mopo azalaka na basuccès donc loi ezobeta na mboka oyo fali azalaka na quartier la te ntango bave 12 na mboka oyo ebeta makolo na bino mike wana azalaki na latino azalaki te pour vous dire que avant ye azala kofi esi azalaki ntango mpa ekei kofi aza kaka. Vous comprenez? Un jour, la technologie m'a évolué, m'a belé avancé. Et on va passer mon opportunité. En 2013, ça bête à monter. En 2014, ça bête à monter. Oh, on dit qu'on bête concert à mon nez, on bête concert à mon nez. Ça c'est d'abord à l'équipe à 15 ans, 18 ans. Et ça va pas ça là 20 ans pour on bête passer la mine la poto. À ça 20 ans la carrière. Sony, voilà la Sony. Tu veux voir quand même beaucoup bangisana. Bambwana nyonso bolandaki na semana na bobozala kala na bozo ba nouveau recréé le bozo luka visa loka fini bo bank sakofi. Il est le patron de la musique congolaise éternelle mutaliki azate la sanga immeuble ya fali o fali sa tongi ya danze ay ko tonga ndako akomna ba 20 ans déjà carrière to ba 19 ans carrière mo pas avec na ba 28 ans d'âge et ça ça déjà na bandako. On passe à mon tour dans Pambola, Pessa Nyos. Bon, alors, l'accès à Sikate, à Mokila Sikate, avant honneur Nyoso, avant la chef de l'État, avant la bataille Nenge, donc, Azui, ba succès, ba honneur Nyoso, Moutazo, à la Moki. Et pour Azab Bénin, dans Pambola, Pessa Imbon. Alors, quelle année? Et là, on est dans le pas vu, non? Imbécile, yo continue, kak. Continue, go fingi, sa peine, go fingi, sa maman, na ou bien. Continue, kak. Continuez vraiment pour qu'on ait aussi des missions. Au cofing, il s'appelle Masoko et maman n'a bien. Imbécile, malheureux, moi, il a vu. Alors, le gars, il a dit, ma musicien, soba. Aujourd'hui, on est ici. Il a lobby, hein. Nyon son moutalouga na vie, fallait à Jean pas Kofi. Ba voyage bo mengo nyonso azwango pa Kofi. Fali nda kwa liboso atongi na kimukolo. Fali basala Kofi azali na besoin ozela kimukolo te pa banda obeta basala mine na beta na aja muki. Maloba batio na munoko. Ba ebisho ya o répétant le quoi perroquet. Réussite a fali ezo swa boy. Succès a fali ezo swa boy. Mutaza ke esclave. A okoka robima na emprise ya bourreau na ete. Fali abima na porte balela esclave te muto azali esclave balela te Kofi alela fali na TV ba preuve eza ba archive eza a supplier fali azonga fali akenda vous comprendre fali a redevable envers Kofi te au devoir yelo te parce que fali bazwa ke pour repesa a pesa ki bazwa ke pour renforcer a renforcer ki bazwa ke pour relever a relever ki. S'il y a quelqu'un qui doit rester éternellement reconnaissant envers l'autre, c'est Kofi l'ingrat dans l'histoire. Parce que Moutoua a ça que l'entreprise ne va pas faire c'est quoi. Yo koko otina rabatouba au fin a été, au koko otina rabatouba mankaka respecté, au koko otina rabatouba au sa bablo ba sa raté. C'est Kofi qui doit beaucoup à Fali. Pour ne pas dire qu'il doit tout. Bino nyon so bolo bana komba quartier latin. Si le quartier latin résiste aujourd'hui, c'est parce que Fali a servi ça à une époque. Fali a payé ça. Au quartier latin vu au Singa gogo pesa ngo leloti. Vous comprendre? Et mutu na mutu azana succès na tana ya beta rango tongo lelo azawa o beta ngo soute. Ye mutabanda o beta basala minene na aja mukie. Na aja mukie fala za une entreprise na eti. Asalise ba tube. Asalise ba hits. Combien de chansons ya yé o esala succès na monde o ba beta na fali. O ba travailler na fali. Fallait oloba. Ou ils ont des suggestions à Fali na kati. Vous comprendre?
Yé mouta sala ba exprès belé na vie. On a besoin fali te bo regretta fali pourquoi? Bolela fali pourquoi? Bo bolela lela na kombo fali pourquoi? Mais bon vivre vie na binot. Bon vivre vie na bino. Banda ko fallait tongi. Fallait bando tonga banda ko fallait obetele li solo. Il faut aux azo pour nous réfléchir bongo. Mutuna muta zo kana époque na ye na temps na ye na période na ye. Fallait bandi peut-être qu'on soit en retard. Fallait bandi peut-être qu'on beta basal na retard. Ya beta on a 5 ans le roi bébé Chanda. Pour bébé Chanda pas ko bima yo lobat. Bébé Chanda beta stade de martyr na 5 ans. Ye tata mubima na age wana ndaki no beta stade de martyr wa tondi sa koute. Bébé Chanda tondi sa stade de martyr na Congo ko leka Kofi. Et Kofi pour tondi sa stade de martyr na ye alukaka wera. Pourtant bébé Chanda tondi sa stade de martyr na ye moko. Toto mbo bébé Chanda. Hein? Na aja mukie ya sali marambo ebele. Fallait sali na retard, ma sali de quadruple ya o ya sala na aja mukie. Fallait comité na niveau Stade de France. OK? Donc aleki kaka. Fallait aleki kaka. Fallait aleki kaka. Aleki lelo le lobby. Il fallait otikala jamais aux redevables envers vieux. A pesa ebele à côté belé na quartier latin. Vous comprendre? Il fallait otikala aux esclaves à profiter. Différence ya mwana. Boye bisa Kofi, fallait otikala aux esclaves na été. Yé mutalanda ka fali na sima. Yé mutalukila ka fali ba problème. Yé mutuye yé azaka leste. Sinon lui, il ne dit absolument rien à Fali. Fallait calculer qui était. Au contraire, coup de son mouton a eu fini na combat Fali. Fallait le bas. Na ligne mamboana ti boutique aïe. Aza papa. Au moins est-ce que culpabilité l'attaque. Ce qu'on y a l'ingarando basa on a Fali. Fallait payer sa opportunité et ranger qui ma bé. Fallait kena ata les soucis mata le bas plus jamais niet. Fallait payer opportunité à randoter ba se réconcilier pe fallait payer espace té tout qu'on pas ronsart malgré bazao so na fali mais ya banda ko lobaka maba fali na sima mu Congo fallait calculer kiti il fait de la peine. Je n'ai jamais vu quelqu'un autant souffrir de la réussite de l'autre. C'est pas diabolique ça. C'est pas diabolique ça. Bo bandaka ko finga parce que boane lo musu so salaté pendant ce temps fali évolue. Bobandaka ko finga parce que boane l'homme sort salaté pendant ce temps fali bat les records du monde. Bobandaka ko finga pendant ce temps double Stade de France. Nous ne faut pas souffrir dans double Stade de France et surtout prochaine liste à bateau fallait OK na ba poto na double Stade de France et vous allez sous top koleka. Ya mwana bandeko to biso sara vidéo to lobaka fali na Kofi jamais réconciliation bo comprendre bisoté boyoki audio. Na tia on a TikTok, na tia on a Facebook. Boyoka tout alors tout. Boyoka tout alors tout. Bino motombo ki ba complot ya boy. Fallait okufa avant Kofi et nanani et nanana jalousie sur Stade de France dans baté makambo ronsa à lobina Stade de France et au sala nini. Mutofing à Kofi Azati. La réussite de Fali fait plus mal que les insultes à Kofi. D'ailleurs, aussi longtemps que Boanda pour s'attaquer sur Nafali gratuitement, aussi longtemps que Boando Salamo, fallait en réussir Kakamutofing à Kofi Azati. Fallait aussi à Kofi jamais droit de réponse. Après Stade de France, Boyo Kayasiki Ouya. Et bon souffrir en amour. Même que Mikolo ma bolo mo ezana Stade de France est annulé. Après double Stade de France, fallait avoir bêta double Stade de Martyr naï. À part double Stade de Martyr, fallait qu'on bêta tête sous double lo mo boso et sirani na monde. Na minto bo souffrir non na rumba royal. Nebi ke bo lukata bo sa na gag moro boy na théâtre congolais. Parce que niveau rumba royal et ke bo lukata ba bo figurata na gag ganzonzing. Nebi que bo luka bo figura ta na gaga nzonzing moro boy. Nebi que bo luka bo figura ta na gaga nzonzing moro boy. Au moins la communauté a la réponse claire. Ça n'a jamais été fallu le problème. Donc continue ko loba mambo sima. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. Bisous.
kumba